Na Kinshasa lisanga ya basi batambola ki pona kopamela agression na ekolo Congo démocratique esika basi balembi mobulu bitumba ya libela bobangi oyo ezali koyangela na ba communauté na bango kasi mingi ko marginaliser na koluka biyano pona kimia oyo koumela biso ya mama ya Congo mobimba totala bipoto baketo boyi bobo makabiso na este bobo makabana na biso bobo makabibali na biso toza ba congolais ezali konekoki batika koboma biso Kagame oyo utiliser atika koboma biso bamiso mama totelemi tango mama telemaka solution monanaka banzambe ya biso azali mpe kosala biso ba mama ya Kinshasa tosangani na association tosangani na ministère ba mama na biso bana na biso ya basi bandeko na biso ya mibali baza koboma bango tous les jours alors tolingi ke guerre wana esila Kagame atika pour te dire que derrière Kagame ba américain bazali ba français bazali ba belge bazali batika RDC tranquille mokeli ya mokoki mobimba apesa biso ba richesse ezali ya biso ya Congo na biso ata moke ok na Rwanda te soa ba tamboli batelemi c'est que nzambe aokipiye na biso oyo ba kosalama te moi génocide na est ya mboka tolingi kimia tozali ko soutenir ba mama na biso ya este tozali ko soutenir ba congolais nyonso ya este to bitumba génocide leki ba bomi biso mingi tozali ko dénoncer ba bi ya communauté internationale mboka za mboka kimbangu. Kati Kalanga, coordonnatrice ya société civile interplateforme na diversité nango asengi kimia na mboka pe alobi ete banzela mususu ezali pona kozwa ba minéraux ya Congo. Oyebi société civile ezali population s'organiser. Ça veut dire que la voix des sans voix ezali pasi na kanisi yo moko zali kolanda ka mikolo miso na nzela ya bilili na nzela ba réseaux sociaux na makambo ebele mais biso tozo senga ka kimia na mboka tozo senga kimia parce que est-ce que esengeli kaka parce que faut bazwa ba coltan esengeli ba ba congolais non hein tozana ba voix mususu oyo tokoko négocier pona makambo ya ba minéraux mais tokoko banoboma batu te kondima ke Rwanda banda koboma batu pote biso to sibir makambo biso tozali komona tozo senga kimia na kati ya mboka. Botamboli boye bolongwaki uto na gare centrale kilo na palais de la nation esika wapi batika ki memo na bango uto Kinshasa André Ndambi pona VOA Lingala.